Ma fils, Karine Mokonzi, la baronne, aza na mboka na yo. Tous les 15 jours à concert. J'espère yope okoya na concert wana. Ta moso okoya te po ali rayo. Na moni pe ebongo yate. Posoko ye oye pona la baronne. Mais bon, epexami nango te. Na tike ba komate ke ba royo bayate. Tout le monde ba kokokende. Na kansana mwa muke. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote barando na barando net. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ma fils naebi bien. Okotala la baronne, otala kekaka. Waneli le tomo du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Pambate la baronne et ali bongo. Tango lingiye, omoni oganye e coupe. Tango bolingani, omoni azalakane pamba. Kasi le plus difficile et alakande poko. Tango bokabwani, place ndo moni vina esuki. Pambate tango akabwanaka. Na copain, yo a copain te, yo ali mobali. O balaki, oko souffrir koleka ba copain. Tala histoire na ena ba copain. Denge ba souffra. Na obeb satana nga koyebisa yo. Oko souffrir lo koleka ba copain. Ba ex-copain. Nzoka ozo souffrir déjà. Oza na souffrance. E bongi na continuer. Likambo yo nena loba. Concert wana ozo kalikile oya. Surtout le kolomoni que la baronne akoma moko abendi mwa champagne. Olobi arobenda mwa champagne. Akomona ngaite. Aobosa na elongi nanga. Denge amoni saratola te. Yena saratola bamonana te. Achai pe kate. Saratola nde idole ne la baronne. Kasi yo obala ye. Yo ozana photo na ya mariage. Yo wana histoire na Karine Mokonzi babala ye. Elongi na yo ata la baronne batie bando ya mwindu na misu. Babakisi ya rouge. Babakisi ya violet. Batie na likolo masque ya puma noir. En tout cas, yeba akoyeba yo bisikoza. Tango kuta okoma pembeni akoyoka solo na yo. Ata boza bato ebele akoyeba solo yo.
ya ma fils. Bongo yaka lisusu to yaka na makasi po bamemio na ya bula. Mama ye. La baronne alinga kobeta saratola. Siko la baronne na ya bula. Problème ezate balaka pe na rando n'internet te. Dans la baronne soki to yoki abeti ya bula yeba botumboli ye. Wane makambo internet te e ape rando internet te e memi bino na bitumba te. Po la baronne akipako te. Akipaka ya bula te. Kaka nde apetela biso masolo pesila. Yo ma fils akotanga yo tango nyonso po balaki ye. Bobota pe mwana. Bon. Nakozela près des ans, so nakozela ongi na yo. Alors, donc, zala na bokebi mibatela po mikolo yo nakotala ba video ya la baronne na Suisse. Nakotala tango akofilme ba montre, akofilme Nations Unies ya Suisse, akobalusa kamera ya telefone, nakotala bato tuna psima, nakomona mutalati triple rouge te. Nakomona mutu moko te alati rouge na likolo, rouge na pantalon, rouge na sacoche, rouge na chaussure, rouge na ndenge papa ja amona yo rouge. Pamba te yo tango lataka rouge. Wane ebani oza pe na boisson ya rouge na kata saki na yo. Wana okotambula po luka la baronne. Banda la baronne atika yo. Soko yo kike la baronne a quelque part atoloti olati rouge. Oleki nanu liboso ya ndaku ya papa ja. Tango papa ja komona yo opesi mboto gangi. Azongisi moto nanga yo polobi. Wanda ozokende komeka te. Batela tenino rouge. Na moni yo te. Na felicito pe ndenge na zomono te. Koloba teke na Genève. Yoza na Lausanne. Tete. A pembeni. A plus yozali na bonima. Pe batekaka tike moko wanango. Batambolaka Suisse mobimba. Na batransport tout. Ekutaka 30 francs. Ou bien 30 et quelques francs. Naebi Suisse. Okoko somboko tambola partout. Ndengolingi. D'avance, bato bakokende concert na Suisse. Bosomba tike wana. Botinda jour obino bokokende. Basombela bino tike ya même jour. To tango kokota kaka Suisse. Somba tike wana. Ya journée mobimba. Okofuta lisu ba bisi te. Ba metro te. Ba train te. Okotambola Suisse mobimba. Kaka 30 francs. Ndengolingi. 24. Ma fils, toli ona kopesa yo, mi batela. Po la baronne. Oya kotumbole na nzela, kombo na ye, kobetama. Atoko landa maloba na nga te, metala la baronne. Akoma kopase tana ye, atelami na gare du Midi. Kanisa yo moko. Na Belgique. Na hôtel Manama Tonge. Na Galerie d'Ixelles. Na hôtel Mana. Gare du Midi. Et pas une ya danger.
eyali gare du midi pamba te na gare du midi bato bayaka wana bakitaka bautaka Belgique mobimba mpe Europe mobimba bato ya France bayaka ebele bakokotikela bord balimwe bakimi na matonge bato baleki ebele bayaka wana bato kaka ya Belgique mpe bato baza ebele wana bao batelemaka wana na bao batekaka wana bao baya kosombaka bakendeke baka bato ya Belgique. Donc Anderlecht rue d'Anderlecht battoir kuna nde basha esalamaka agogo alors bakitaka na gare du midi batrain ndenge moko convoiturage ndenge moko kokutana na mutu ndenge moko sikola baro na telema wana kanisa yo moko moto balukaka to moto balingi babeta akotelema 2 heures du temps na gare du midi te. Alors la baronne a une force tranquillité, force agressive et otie tembe omoni yango soki yo kotia tembe okomona yango. La baronne Karine Mokonzi mama réseaux sociaux akozala na concert aza na Suisse akotambola partout kala tokomona ye kote na yo na Lausanne yango ma fils fiston ma fils batama loba na ya bula amema yo bimemela mwanza te akolia nkuba tango ake kotumbola la baronne yo mpo kolia nkuba. La baronne azokanisa yo te ana era azobenge bombo secret bango na era si babetana biloko era na ye babetana biloko toroyo bon bazobetana deja. La baronne ali célibataire era célibataire bakobeta nango kitoko baliboso babetana na soni bakutana ela mwa soni me tala bango siko soni eza te. La baronne akobenge bobo era kotala la baronne avec sourire amour love ata baza toujours bacélibataire motu na kote na ye me ndenge eza wana la baronne na era atuka bakosepelisa nzoto bakoyoka gu olingi te naloba wana ekosala opasi na ndenge nini wana ya bula no bokabwana mpe so bokabwana okotiaka na ba ex ndenge nini atobalaki bokabwana kokabwana nga papa robo nakotaka meme na internet naketala ba ex baobete biloko na bandeli mpe na rebandeli na nga namonaka image na bombango kutu ebele bongo yo nga nakolobaka lisolo en tout cas donc bino na ba ex baka babor na bino bobotama mapasa po balaki nga natindaki yo mpe mbongo libala nga natindaki obimisa 6 000 ata kutu obimisaki na eloko te bakomportema boye namona yango na bato ebele neti ye oalandanga bakabwana ex 20 ans 25 ans kaka na koloba amonaka ex ti lelo 25 ans
Tango wana ex aza na 20 ans. Lelo ex akoma na 45 ans. Na bana mitano. Ya lotaka ex. Okindoki te yo. Baloka yo te. Oh! Boniko, ma fils. Na concert okokoya. Sokokoya, zala kuna na suka calme. Ozalaka no pe royauté. Atoza royo. Bango tu bakokota. La bonne musique ezobeta mikolo. Papa Hervé azobinis. Bato liboso babinaki banani. Ba royauté. Ngamoko na tala na TikTok. Na tala na ba réseaux sociaux. Ba royo babina. Bako bina pe. Okozala. Okozala. Mais batama comportement ya bien. Oyokinga ya d'accord. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.